Mbote mingi balandi ya Fantastic Info Télévision eza bongo molobeli na bino na kombo ya ndeko Bavo the Best kandi toyesaka bino info nyonso tu ya RDC précisément na Kinshasa eza kaka na antenne na bino Fantastic Info Télévision boza toujours branché na magazine na bino Agro Business toza bongo na komeni ya Masina précisément na site agricole ba chinois toye awa mpona découverte na cadre ba découverte kozwa ba information nyonso tu oyo ezoleka awa na site agricole ba chinois sans plus tarder tozosola na ndeko mpo todévelopper sujet na biso ya mokolo ya lelo par rapport ya ba découverte na biso oyo toye todécouvrir na site oyo ndeko aza awa ye mosi ase présenter avant tobeta masolo vraiment na lolenge esengeli mbote ndeko Mbote. apesa kombo balandi bazonda so balanda yo Ngai nabengami na kombo ya Onata Safari Mongenge. ok ndeko tomoni yo awa ozokata matiti na terrain oyo toyebi te terrain eza ya yo moko to ozosalela motu Eza juste ya ngai moko nasomaki na propriétaire oyo bana ozokipe yango. ok osombaki te osombaki combien de mètres Bon, ezalaki 100 mètres mais te en deux topartageaki 50-50. Moi de ma part nazosoccupe na 50 mètres sur 15. mais pourquoi yo moko poni okata 50 mètres namonaka bato basalisaka bamisala bapesaka bato baokata yo moko patron olingi okata pourquoi Bon, juste namona toi vraiment soki ke na mosala métier yango oyo ozoyeba nécessaire pas ke ya kosalaki patron par rapport na yo moko dimine badepense mosusu osali. Au lieu que tout se lancer na patron car biso toye koloka si on est patron donc bongo ekobima na ndako soki ndeti ba 50 mètres wana yo moko so obenga moto akatelaka ongo dépasse bakongo vraiment ça va me coûter même de 70 000 hein? Juste même na bakolia nde nakokoma ngo modela ya 70 000 koleke na gaspiller dépense wana te nakankombre yango même de ma part nga moko na tenir rigueur ya kosala mpo ekotela nga na badepense mosusu mais esuki kawa te soki tokokata tokolonisa tokotombola mpe tokobalusa mabele ça va demander aussi baaide humanitaire mosusu baya yango wana na oyo nano comme eza première position ke tozolandela mpe na bamai yango na préféré mie ke ngai moko na se lance na na kokata matiti nde nabandela na première dépense ke kopimisa na bango voilà ndeko alobi adiminue nano coût ya dépense ye mwa bandi okata matiti azokata bongo 50 sur 15 mètre oyo azotia milona milona yango toyebi yango vraiment te mais ndeko ye moko akobeta vraiment masolo toyeba milona nini azotia awa wana 50 mètre sur 15 oyo azokata ndeko safari meka koyesa biso mpe balandi oyo bazolanda biso partout à travers le monde milona nini ozotia awa wana 50 sur 15 ozokata biso na 50 mètres sur 15 oyo naza na espèce na kotia na premièrement natire attention mingi na gombo oye napesa biso mwa rentabilité ya bien reste likolo ya gombo tokolona mpe ndunda bapourtour tokotia bamatembele voire meme bapundu ekoya à la longue so tolongoli dongo mpe toye kotia baaubergine baespèce ya balégume mosusu. oui tomoni otangi gombo kana 50 sur 15 wana kana 50 sur 15 okokabola bagombo na bapondu na banini to eza ndenge nini non plus comme gombo tolonga bango na baespace ya 4 cm 4 cm na baintervalle mosusu ezotikala ano lieke espace etikala vite te tobwakaka bandunda toye kolongola ndunda juste après 3 semaines gombo komi akenaka te juste na 45 jours mpona koatteindre première récolte ya résultat na ngai nde nalongolaka ndunda napikoli bamatembele eza na bapourtour na teki yango mpe esungaka ndako esungaka mpe mpona traite badongodongo. ok ndeko apart ça ndenge oye na bilanga ozalaki na profession mosusu ozalaki nango libanda justement na balai na couture jusqu'à ce que ngai naza boye naza couturier nasalaka couture mix vraiment wana profession na ngai jusque nasilisaki classe tellement ke baparent basekitaki biso avant nase lanceaki na jeune d'atelier nayekolaki mosala wana na grâce mpe ya mosala wana nde na babranchement baya kobranche ngai naya kokóma mpe agriculteur na début c'était pas facile mais pour le moment ase maîtriser mosala yango vraiment
esalaka nga mpe bien ekóma mpe facile epai na nga. olulaki nini mpo oya kose retrouve na agriculture? Oyo ozalaki couturier, oluli nini mpo olongwa ndo na cité oyo okóma ndo moto ya bilanga? Olulaki nini na kati ya bilanga? Bon, moi personnellement de ma part, avec mon actuel na couture, biso na babana biso tokoapprendre bakoma baconquérant na biso, tomonaki ke nga na métier nazosala mwa mbongo ezovanda na ndako te, nazwaka mpe mwa mbongo na multipliaka yango d'une manière à l'autre. Namekaki na bacommerce banini, ça n'a pas tenu, mais namonaki vraiment avec agriculture, ça me fait du bien. Esungaka mpe kutu même na atelier yango, il y a même bagros machine mosusu esungama grâce à mosala. Donc dans un premier temps, mbongo ya couture ekoya esalisi bilanga, après récolte mbongo nango ezoni esomisi lisusu bamateriel mosusu mpona renforcer lisusu mosala nango. C'est ça que j'ai fait moi de ma part. Voilà, balandi ya Fantastique Info Télévision, bolanda vraiment très attentivement, bolanda ndenge tozosola na safari, donc jardinier safari na site agricole bachinois, na rai. Donc tozosolola na ndeko boyoki azalaki couturier, couture vi ke bano bazobimisa bakomi baconquérant bakomi bamaître, donc aza kaka na couture eza teke atiki me agriculture ebendaki ye mwa bakope mo eyaki me tosolola toyeba akomaki na agriculture na produit nini, abandaki kolona nini mpo alula atikala na agriculture abanda kosala bilanga. Oui, ndeko safari balandi oyo bazolanda biso partout à travers le monde mpe bao bazalaka mposa kosala bilanga, baza mposa kosomba bamaître, baza mposa ya mbongo ya mbambango, nyonso tu baolanda biso me na masolo na yo nde ekofacilite bango baezwa orientation lolenge nini bakosala mpona bakokisa baprojet na bango. Ndeko, ntango ozalaki na couture nini, ntango babendaki yo na agriculture produit ya liboso osalaki nini mpo okangama obanda kosala epesa osentiment obanda kosalaka bilanga? Bon, moi personnellement de ma part, nalingaka mingi kolia balégume, surtout bagombo, ndundo, bamatembele, nalingaka mingi kolia. Bon, na mon actuel, nyonso ekozalaka na badepense te, c'est ça que nga na se lansaki nango. Donc dans un premier temps, nayaki na intention ke nalingaki mingi kolia gombo par rapport na kosoma ça coûte, faut minga na yanga moko na koexploite yango. Nga na ye koexploite yango namoni ke to ça paye vraiment. C'est pour cela nga nakangamaki. Mais premièrement, c'est la bouche qui m'a vraiment poussé de venir faire tout ce travail. Donc les langues nga na ye namoni ke non etandi ya monene nga na consommer est-ce que nyonso ekokende nga na ba vente non plus, il faut na se mettre en vente. Yango nakoma pena vraiment nalinga yango mingi po gombo na banaka kolia yango kutu même dès le premier jour nga nazobuka yango nazolia yango mobeso, ça me fait du bien, ça traite aussi. Oui, ndeko safari ntango bandaki mosala ya agriculture yebisa biso avantage nini okutanaki nango na première fois na yo osala to première année na osala, to désavantage nini okutanaki nango par rapport mpona lelo okoma expert na agriculture? Donc juste vraiment dans un premier temps namonaki mpenza ke bato nga na banda kosengage basalelanga ne supposons lelo nga nakomi kodéposer même forêt na kati ya bamatiti, liboso ezalaki ke funa paye. Après avoir kofuta bana komonaka vraiment coût ebana kobimisaka même ke na dépenser kodépenser même 500 000 na bana kokoma mpe quand même que même fois 3 ya mbongo wana nakozwa même 1 million 500. Par après naye komona ke non plus il faut se diminuer avec badépense mosusu. Yango lelo biso tokomi toyebi kokata bamatiti biso moko. Non, je peux essayer nameki nasali kolona ndenge moko, mais comme que etendu ezala monene faut toujours s'occuper na bato baya tofuti bango mbongo basali mpona se gagner mpe atelier nasala mpe mosala. C'est ça que je partage. Bandeko balandi ya Fantastique Info Télévision boyoki moko ya bajardinier na nkombo ya Safari lolenge nini aexplike première fois na ye ayaki akomisa bandaki kolia gombo mingi, apréféraki exploiter gombo
donc ebandeli abandaki koloue donc dosala location ya terrain ande koloue terrain azolona donc ezolia mais atrouve kaka bénéfice mais ye moko lelo akomi kokata ye moko mpe akoki kobine amatisi aloni c'est que bénéfice vraiment eza vraiment kaka na gombo donc gombo papa safari mpona koke mosika te c'est que soki totali bien gombo ezali eloko ekokokisa baprojet na yo oza nango osali mpe ekokisa baprojet na yo. Bon, pas même obudi na nde bon projet eza vraiment long terme. Mais supposons lelo avec mosala oyo j'ai acheté une parcelle chez moi et malgré badifficulté famille ezali bana bazali. Ok, tozwa sous question na couture ntango ozalaki na couture ozalaki déjà na parcelle wana Bon, na couture juste vraiment osali bon osali combien d'années na couture? bon, na couture j'ai fait plus ou moins 8 ans. 8 ans. Osombaki vélo to osombaki jante ya pine? Non, na couture juste namekaki mpe komerole atelier. Puis na couture mpe nazwaki vraiment science ya kosoma mpe mwa mabele. Lelo tozobuna mpe ndenge nini na kotonga. Ok, ebongo gombo epesi yo nini bando bandiango? Gombo vraiment ça m'a donné aussi beaucoup des avantages. Même na gombo lelo mpe toza na mwa lopango oyo ya ye moko gombo mpe azotonga mpe na ndenge na ye mwa brike moko mpe bandi kobetama ndako mpe esungami bafamille même que j'ai trouvé même des morts c'est gombo akointerveniraki même ke na kosunga kokuna bandeko donc même ngai moko personnellement de ma santé vraiment esungaka vraiment makasi na point ya kolia point ya mbongo ekoyedaka biso makasi. Oui, tosufri kana bangunge abomwa bangunge ma ya moi nde tobomaboma mais toza kaka mpona badécouverte todécouvrir qu'est-ce qui se passe ici na site agricole oyoyo. Papa Safari a expliqué gombo epesi ye ring gombo ezotonga lupangu na ta moke oyo asali na gombo epesi ye baavantage ebele mais tokotuna Papa Safari conseil nini okopesa na oyoyo baza na bambongo na bango bavandisi yango eloko kosala eza te baza na projet moko te mais kana kooriente bango projet na mambo etali agriculture? Vraiment personnellement parlant je peux me dire de tout mon cœur que l'agriculture c'est priorité de priorité. Rien ne se perd vraiment dans l'agriculture. Pour lelo biso toza na expérience que mbuma nguba moko obwaki na mabele azobota 20-30 mbuma nguba. Donc agriculture eza na bapriorité ebele même chez nous même na gombo ozotia graine moko mais après 3 jours obuki après 3 jours obuki vraiment. J'espère que même actuellement na bacompagnie na biso eza na compagnie efutaka après 3 jours te. Mais na gombo ça se paye comme ça sauf que eza kaka kotia sérieux mais vraiment eza mosala moko s'il y a des sérieux là dedans oye osali yango mpe même avec but na objectif tu vas te trouver de ta part okobosana même basouffrance nyonso to baoyo baza vraiment na bamoyen soki ke bazozala misala kosala biso tozose présente kozala na vraiment mpona koide bango car na RDC il y a beaucoup des étendues et ezose chômer bongo sans rien consommer. Soki baye nete epa na biso na baespérance biso toza nango ya tie mbongo nga na tie mayeli on va faire beaucoup des histoires En tout cas. Ok, depuis okoti awa na site oyo omoni ata action moko te oyo baye koencourage bino ata structure moko te ye mpona epesa ata badon mpo botravaille malamu parce que oyo bozosala oyo ezoede nation mobimba donc bozoliesa vraiment presque Congo ntina bapoto. vraiment justement iplaire na biso ezalaka bongo vraiment soki ke na bamétier pareil ke gouvernement kotia biso maboko vraiment ekozala encore très fatidique to tokosala yango na lolenge mosusu ya koleka oyo biso tozosala lelo ekopesa biso encouragement tel que neti tobandi awa boye on a rien produire mais toye nanu dans un premier temps
oya kosala po to se retrouver nano. Mais soki te gouvernement kosunga biso un petit rien, même la machette que j'ai avec moi, c'est aisé. Hein? Il n'y a pas de choix, il faut na sala nano pour convaincre l'objectif na ngai après kosoma se. Soki bakoyela biso ata ba aide humanitaire, même pour à manger, même petite chose, ya taille à bakisi, ça sera aussi une grande chose na part. Pour biso de soutenir le gouvernement. On fait ça non seulement pour nos intérêts, mais c'est l'intérêt du peuple. Pour montachaka mbongo na mzungu ya te motalia kande biloko. Voilà, TV eza radio te tomoki na suka wana boyoki conseil ya Papa Safari o bongo aza na site agricole Masina Rai na ba chinois. Donc bolandi lolenge nini expliquer lolenge nini autaki azalaki na couture aye na agriculture. Donc bolandi ndenge ya bandaki pe évolution na ye ba bénéfice na ye nini oyo gombo epesi ye. Mais toluka moye kobimisa mwa secret ndambu po epesa bamisusu mwa clair ya likambo. Papa Safari yebisa biso ntango obandaki na combien de mètres, ntango obandaki obina mécano essaye obandaki combien de mètres, odépensaki combien pe orécoltaki combien? Bon, dans un premier temps, le premier tour na luyaki ezalaki 25 mètres sur 20. Esalaki dépense ya minimum ezalaki à peu près par 350 000 et j'avais retrouvé avec moi 1 million 200. C'est ça vraiment qui m'a fait vraiment que non. Les autres travaux, ils ont fait ça vraiment résultat. Et puis c'était au bout de 3 mois que je me suis retrouvé qui n'a pas son monde. C'est ça que ça m'a fait vraiment attirer. Et dans les gens donc osalaki combien de temps oyo ti milona ekonama ya mabele? Osalaki combien de temps? Ezalaki 1 mois, 2 mois, une année pour olia 1 million 200 na 3 mois. Donc mécano expliquer na combien de mois pour bien kota mabele bota de 3 mois olia 1 million. Bon, justement, avant dès le premier jour pour la semer, à distance, j'ai consommé 1 semaine, 5 jours. Oui. Donc 1 semaine, 5 jours, tu charges disons 2 semaines. Après 2 semaines, on a l'eau le premier jour, on va compter jusqu'à 45 jours. On va première récolte. Après 3 jours, on a une bouki. Après 3 jours, on a une bouki. Ça fait 2 mois. On a une bouki. Tango bande kobuka omoni ke non okokisi mbongo na yo mais biloko ezaka ko bandi kolekisa mbongo okoka ndenge nini? Non, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et surtout que pour la santé, dans un premier temps, on a dépensé 2000 francs pour notre quantité de on a lié. Comme il y a même l'autre. Donc vraiment, il s'agit de nous plaire à l'ibosona na makasi. Il faut la consommation dans nos ventres. On va consommer vraiment gogo par rapport à nos dépenser en bon. En tout cas. Ah, vraiment, dans un premier temps, il y a l'ibosona c'est là qui c'était d'abord de propre santé na ngai moko. Tellement que ça répond à banako préférant makasi na yeko kutana na ngo lisusu dans lourd à table. Obande koteka lolenge nini? Tango olonaki wana na 25 mètres on teka lolenge nini? Bando bimiselo combien de bikolo, combien de baki, combien de cantines habité? Bon, on a fait 5 mètres, on a biso précisément. Dans un premier temps, ce qui est bani pour nous se botama et botaka zela mon côté. La première récolte, tout ça là, tout bien un triage. On a triage, au cause de la quantité ou bien ya bidon, il y a 25 litres moko. Après deuxième tour, il y a bidon moko nandamo. Troisième tour, il y a 2 bidons. Quatrième tour, tout ça la quantité moko et l'eau comment on va bien en bac. Et tu mesures à Kango, il faut bimisser l'eau, 2 bacs moko, 2 bacs. Jusqu'à terre, il faut comme il peut 3 bacs étendus. Après, et bani les sous ça baissé. Ce qui résulte, ce qui t'attend, dengue peu ko bana ko ma les sous zongi li lusu dengue bana ki lenga de bossa triage. Moi bidon moko jusqu'à 2 mois. Et kati, ce peut force les alliés au balusi, au tchè les sous milona. Merci Balandia Fantastique Info Télévision quand tu es Sarabino to komina suka ya tranche magazine nabiso ya mukole lelo agro business. Merci à toi les patrons de la terre
Lucien Bokite, notre docteur, toujours dans les beaux. Merci à tous les partenaires ou internautes, surtout, confiance et fidélité. Il y a ko landela pe ko tala antenne abino fantastique info télévision na magazine nango moko agro business to esaka bino mambo etai mabele botiki la fantastique info télévision bokoza de cité tomonani mbala ya sima.